Nobody even know our country, Democratic Republic of Congo. We here as people to stand up to tell President Donald Trump to tell that criminal who called himself our president, the Democratic Republic of Congo, to leave now. Mbote bandeko lelo na toye kolana Lydia to kolobi la différence entre une femme et une fille. Moi ya femme yango ezokoma na suka. Différence nini apporter na communauté na yo entre parenthèses. Tozongeli na question on a différence nini za entre une femme et une fille. Une femme ayebi ba droit na ye, ayebi valeur na ye, ayebi komi pesa kilo, komi pesa respect. Tango amoni loko ezo marché te ako telemela yango ako marché ako pesa voix na ye ebima batu ba yoka ke aboyi yango eloko wana etika to échanger. Une fille oko manipuler facilement. Oko pesa ye mbongo, oko ebise kimambango akimi mbangu, oko ebise salabu ye asali bongo. Biso ba femme congolaise. To ba maman congolaise. Tozali ba femme, to tozali ba fille. Poso tozali ba femme, photo telema, majorité na biso photo telema to bunda elongo na bande kona biso mibali. To telema to réclamer ba droit na biso. Femme azali ka te ko bota. Femme azali ka te ko uzana na forme ya mwasi ba moni uza mwasi ba moni uza na ba hormone basi ezo mona na kuza mwasi non. Femme aza nature. Yonde fo me ma protection, yonde fo me ma kimia, yonde fo me sengo na ndako. Ndako na biso ezali Congo. Esengo ezali te. Bande kona biso basi kuna bazo violer bango bazo boma bango chaque jour. Soki biso to vandi kimia, ça veut dire que tu as un problème. Il faut to vendre sika to zali to mituna na kati na biso moko problème na biso ezali nini. Pour moi ya femme, faut to apporter différence. Na communauté na biso nyonso sika to zali. To apporter différence na maman na biso Congo. Oya tonda bomengo atonda valeur. Faut to yeba valeur ya mboka na biso, to yeba valeur na biso ba femme congolaise. Ba femme riche. So to mitie na place wana to uzala na valeur, to uzala na force wana ya ko bunde longo poto benga na banguna na mboka na biso. Souci na biso lobi lobi za Congo ezala libéré, ezala souverain. Mais kozala bongo ndenge nini soki biso nyonso to vandi tozo lobi la te. Donc biso ba femme congolaise to telema 2018 oyo to telema to loba voix na biso yokana ke tozali contre makambo zo sala na mboka na biso Congo likolo bomengo na biso nzamba pesa biso tozali contre batu oyo bazali ko supporter batuti baboma biso na mboka na biso to sala différence femme congolaise tozala lokola reine Njinga na royaume oyo lelo comment babenga kango Angola abundisa ba portugais pendant plus de 30 ans en 1581 à 1663 femme ya valeur femme ya lokumu abundisa bango po mboka na ye ba izwa ba tuté ba ke koteka bango lokola ba esclave ba ya kozwa bomengo na mboka na bango te tala femme wa sala différence totoza lokola prophétesse Kimpamvinta oya telemelaka ba portugais na bo jeunesse na ye na 1684 à 1704 tozala ba femme ya lokumu tozala ba femme ya valeur tozala ba patriote to bundela mboka na biso po yango nde tokotika comme héritage pa bana na biso soki lelo to vandi calme tozo lobelo ko moko te tozo sala eloko moko te po mboka na biso ezala libéré mutu mususu osalelo azali te ndeko na ngai mutu moko ta ko salela yo ba mindele o batiaki na problème wana bakoya ko aider te to tika kozala na sima ba politicien to landa motema na biso tozala na volonté na bolingo wana entre biso na biso to minzima to milinga poto bunda na mboka wana kende liboso yango wana na to ekolana Lydia tolobaka ke banda na bongo nzoto ekolanda donc bandana na kosokola bongo nzoto ekolanda donc to sokola bongo na biso to yeba toza banani bomengo na biso eza nini pona nini ka mboka na biso Congo to yeba ndenge ni akobundela mboka na biso
Donc lelo na to kolana Lydia ezalaki na clôturer moi ya femme na conseil oyo. Tozala ba fille te tozala ba femme. To yeba valeur na biso, to bundela ba droit na biso. Po Congo na biso ezala souverain, ezala libéré. Na maboko ya bapaya. Bozala bien tokutana la prochaine na toye kolana Lydia. Au revoir. Merci. Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. La tendance du Congolais, c'est de dire que